biso artiste congolais ceux qui il faut ça la featuring na moto ils bimaka lokola oyo bodiembela yango moni basolo ba featuring yango zo keneneti kaka bunga parce que biso bato mangala tozaka na esprit ya bodiembela changement ça te tout que na ndenge ba mitema tam susu bango bato bazoyeba musique nzambe tam susu bazo mitema mabi koleka biso donc ils ont un mot tel qu'il faut na kende kuna on va peine ça ça ka musique nzambe na sali featuring na Ferregola oui déjà chanson moko mélancolique oui bato basepeli na motro oui Ferré ayembi bien lelo nazala featuring na sali na defao OB ils ont bêta ma partout bato basepeli je suis bien inconvénient zate par rapport à Papa Bozi Boziana par rapport à musique inaye otenaki pendant quantité les monsieur go simba pété pauvre comme si dans actualité il y a musique il y a mikolo va za la rasoute et chose ça sentaki ndenge nini pour azwaka Papa Bozi Boziana yo ko vina kita mo la ni bana mais tant que la yeki a petit logo domini en ko asala ki déjà na ba kwa wana et pas possible que la ki déjà na ba kwa wana on va dire ko ni sa mo tant que yi et logo ni dosa papa abinisa biso ni abinisa ka biso ba cet exemple il y a président Joussa. Oui, le président Joussa Salaki Mokongakoba, oui, tout bien tout, mais les lots, Mokongakoba ils ont sauté, tu vois. Donc, tout place où on a invité sur vous, vous allez en dégainer. Si vous faites ça, la seule lot comme sous. Bon. Mais dans la Kemikili, nous avons un groupe moko babengaka Boniem, bayembaka garçon moko na 3 filles. Ah, on a bien boula mo pena yango wana. Ne nakolo bana zibulu wana ya koyemba na ba 3 filles na chorale ezali à partir du groupe moko Boniem. Omoni tant mutasengi Bozi Boziana asengi aya obeta. Tomeka pe kotuna bato aya mboka ya concert mususu aya kabeta ke simbaka te botuni pe boki réponse à lobi bambulele kaki mais dans na bato oyo banda Bozi aye téléphone na ngai e komi ko sonner air nyos na comprendre kaza mutu la relation na yo na farina pour la donne ça ici au bénéficier mon intégrité malamoto bokonete abolo kosala basinge ya yemoko sans Papa Bozi Boziana na nina yeba osakaka ensemble to kabona to ezanini il y a chanteuse biso toza bien toza un problème té c'est normal azalaki maladie azalaki opéré donc pour na biso azali na temps ya repos azalaki basalaki opération azana temps ya repos voilà explication pour na faila explication na kopeso ya mwana Merci beaucoup, amis fidèles Internet. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'à ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission de on est sur www.idéologie.tv avec David Ewembe, Nazope Sarah Maramnenge, Zalarapone, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, c'est David Ewembe, Nakota, Ranabeta, Rabino, Mansolongo, Nengele, Kaka. Donc, les lots David Ewembe, Nazabongo, na hôtel Julisma, na Golf Doge, place Nini Oyo, conférence de presse. Il y avait Nabiso Bozi Boziana.
minute oyo boziana azana kata mboka ngola précisément na Luanda donc ayebongo pour à livrer ba concert na ye donc ayebongo na makasi ya Choucha pena donc journaliste mais à côté maramba production donc photo ndimaye na époque na ye. Merci beaucoup à toi Choucha donc ba frère rebelle David Mabogelio na organisation de Bozana Nondi Kadima na bravo donc nzamba sunga bino na ebike marambo kende bien donc lelo kalamingite donc kalamingite conférence de presse ezobanda ya boziana to solana e biso ba journaliste angola to solana e to yoka e mango to simba sute va okoka sute ba animation azaki na ngwana ba animation na va azaki na ngwana ba yanke ba yibi li papa ya wara va koka su ba biloko wana te donc il faut na ça par tous les moyens to pesa ye moi ba sange kaka ndenge zalaka. Je vous laisse avec Abaranga ngabo compagnie déroulement il y a conférence de presse on se retrouve jusqu'après. Mais quand joli d'état accueilli siko pena accueilli na musique religieuse na mona ya normal parce que tant to salaki na ye azalaki ne déjà au sambela depuis na ngai et comme ça ingate et puis bon ceux qui que un jour faut na yemba na musique nzambe na rolobake déjà na yemba on na yemba za pe musique nzambe parce que biso tout tozo beta musique ndenge moko ba même guitare au biso tozo beta yango na pe bango bazo beta ba micro yango moko changement exacté tout ce na ndenge ba mitema tant susu bango bato bazo ba musique nzambe tant susu bazo mitema mabi ko lenga biso donc eza nango te ke fo na kende ko ngo ngapi na zo sala zaka musique nzambe nous surtout les musique en Zambie. Moi, je suis Kabola, on a Kabola, on a Kende Sowa, on a la musique en Zambie. Nous surtout les Zambie. Voilà. Il y a qui est pour aller mal faire l'école. Parce qu'ils disent, moi, je vais faire l'école, qui me l'a donné. Sur la réalité, il y a la lycée, on se souvient. Là, parfois, pour gaz, cabine affilée, il me semble, etc. Ah, barangala. Ouais. Bon, comment dit, tout ça, Nasali featuring na Ferrigola, oui. Les chansons mon mélancolique, oui, bah tu vas s'appeler na moto, oui, Ferré, ayembi bien. Lelo, Nazala featuring Nasali na Defao, OB, Ezobeta ma partout, bah tu vas s'appeler. Nazala featuring Nasali na Bailo Kanto Redi Amisi pourquoi pas s'il s'agit à Osala na artiste Moussousou ngala zana ma problématique mais le problème kaka on a voulu expliquer c'est que lelo artiste congolais biso artiste congolais ceux qui il faut aussi la featuring na moto ezobimaka lokola oyo diembela yango moni basolo ba featuring yango ezokende neti kaka kubunga parce que biso bato mangala tozala na esprit ya kodiembela or que featuring eza kodiembela te featuring ezali kosangisa mayele au 500 maïs. Voilà, on a le même. L'artiste est aussi cosienne. Il y a eu un pouvoir orchestre et aussi au ça 50 ans. On peut le dire dans la
Il y a carrière. Awa eza conférence de presse ezalaki te ke fona koyemba lisusu koyemba bazela vraiment les 8 epai ya junior bakosepela ntango mosusu mpe na koyemba deuxième sisi wana parce que sisi oyo ya lobi ezali sisi explication sisi donc eza sisi na explication sisi donc vraiment les 8 ne va pas sentir ma soeur. Est-ce qu'ils ont des barres pour calculer parce qu'il y a passé à voir le décalage, c'est la partie chaud pour faire des expositions. Voilà les ambitions. Et la institution parce que les choses qui sont dans l'institution les arbres politistes. Voilà tout ce qu'on a ici pour quand on a sur la partie réalisée, c'est-à-dire, par contre, c'est de la presse, la journaliste est bon. Or, il y a la presse, et ça, il y a ici, et tout le monde ne va pas dire ça. C'est-à-dire, ceux qui, par exemple, nous suivent, aussi artistes et journalistes, nous on va ça à l'écart, pour pas réaliser. Après, on fait un conseil aussi, on va vous l'aider. Les artistes, ça, on peut ça, on va ça. Mais on peut ça, c'est-à-dire, si on va faire ici, à 4, une presse à proprement. Après, si ça passe de la presse a participé à un conseil, à sa méthode, ça passe par le monde. Ça, c'est quand on va grand-père de l'euro. Quand on peut faire ça, grand-père conseil, parce que dans un mois, qui est pour son grand-père, bien sûr, je le fais ça parce que moi, on arrive à ma porte, on va passer à la lycée. Donc, je suis arrivé à l'océan, on va le beaucoup. On met quand même au temps, on va faire ça, grand-père, on fait ça, ça, parce que ça va la promotion. Mais le grand-père, deuxièmement, il pour ça. Merci. Ok, merci pour la question. Bon, comment on dit musique est dans les hauts, dans les bas. Mais, tant que Badès, Bazalaki, Bajoli, Bakendeki, Toyaki, dans l'époque, il y a Scola, Betty Bis, Florence, l'époque d'Abango, Ezalaki, terrible. Les allées l'époque, moi, au Saranamote. Les époques Salema Kitoko. Betty, on peut Bakei, après, il y a l'époque, il y a l'artiste Moussousoubé. Mais la musique est bon, la musique est tout le monde remarqué, tout le monde la musique est fan éternellement. Qui est toujours dans top. La musique est moment où Simbi, moment où Neti, moment où. Donc, l'autre réponse qu'on a fait sur moi. Ma question était est-ce que le grand-père a recruté un coup? Parce que après, parce que l'homme a lié dans la bêtise, ma camarade a été pénalisé de 6 mois de paix. Mais après, voilà, j'ai voulu le sous et 6 mois pénalisé de possible. Donc, je lui dis là, mais est-ce que le grand-père a recruté un coup? Non, regret ça a monté parce que les gens, à un moment, à tant que nous avons la déesse, les gens, à un moment, monsieur Simbarité. Donc, les gens ont regretté. Parce que la musique, c'est aussi regret au Kata. C'est aussi regret au Katani. Donc, la musique, c'est un rare que Ndima, ma solo tout. Tant que Bisengo, c'est là. Tant que Passi, c'est là. Donc, ils ont la bonne. Voilà, on vivre au longtemps. Yeah. Papa Rolly, merci pour la question.
nalobaki yango tosololaki yango mpe na réunion na biso en coulisses par rapport bataseka pro tosololaki papa aza artiste monene na bandeli lisusu lelo mingi ekomi émission internet biso mo toyebi internet ndenge nini ezokende moto mosusu ayebi ye bien te kaka micro kaka boye atie ye mpo emso atune kaka bitunyela monta sona koloba aza na baquestion te mais bamone kaka ki azalaki pembeni ya boziboziana asalaki émission mona boziboziana baémission mosusu eza terre à terre voilà mosusu tolobaki boye akosala émission yango boye tosalaki conférence de presse mpona kotuna baquestion oyo elingi koloba ke toconsidéraka presse tobandi no na conférence de presse bémission akosala soki abeti concert ya le 8 moto aza na elema na ye okoki kolekisa mpe elema na ye osala émission tunye de question elema na eleki avant concert osala émission te mais après concert moto nyonso aza na ye tokotala nani na nani oyo akosala émission na ye tokotya micro na n'importe qui te na banda baactivité na nga baactivité to mpe basoirée baévénement bashow eza na presse moko te aya asuka libanda presse nyonso aya activité na nga azalaka toujours honoré place nga naza à moins que bato mosusu bayeba te mais place nga naza liboso ezalaka presse na honoraka toujours baconfrère baconseur na nga partout moko te alobaki na ya shusha négliganga c'est-à-dire que nazalaka na confiance na bino merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, au revoir. Bonsoir. Bonjour, monsieur les amis, au revoir, pardon. Bonsoir. Je suis allé. David Webbe, patron idéologie TV. Ok. Donc, et là, je passe maintenant le bras. On va d'abord pour contredire papa, ce qu'on reconnaît là, la question des côtés de Apologie, ici déjà, il faut tant mental, tant mais ce qui va participer aux arts ici. Donc il faut que aux arts pour y avoir. Donc papa, il faut aux autres qui s'appuient sur la moitié tawana. Oui, ça qui va au Kali, donc on sait maintenant, question de la place de la place quoi. Après on va voir le pas dans boka. Na quelque peu moins au comparer na yo ba ko na kita mo la ni bana. Mais tant qu'on a a petit logo dominer pour ça qui déjà na ba kwa wana et pas possible que la qui déjà na ba kwa wana. On va dire qu'on dit ça boka. Tant qu'on y est, et l'autre est dans ça, papa, abinisa biso, n'inga abinisa kabisoka. Papa, tout ce que nous avons, musique à la mino. Donc, l'information sous mon amour, on a commencé à avoir un état. Et vous savez, on a l'associé à une émission, mais puis on va le faire au moins plus moins en état. Maintenant, il y a la relation, na farina. Pour vous aller au ministère au bénéficier, mon évacué, ma mort de mon été à votre sala, parce qu'il y a yémo sans papa pour Zibosiana, la Nina au Sakaka, ensemble, tout le Kabouana, tout les ennemis. Merci. Oui, là, qui est question là, sur le bac qui musique les bas, la question à Congo, mais nous avons la sens. Oui, vous pouvez exemple, il y a le président Joussa, oui, le président Joussa, Salaki, Mokongakoba, oui, tout bien, on peut tout, mais les lots, Mokongakoba, ils ont sauté, tu vois, donc, place où on a évité ce pour vous avez si vous faites ça, la seule logo bon ce que tout le problème il y a chanteuse
biso toza bien toza un problème c'est normal azalaki maladie azalaki opéré donc pour na biso azali na temps ya repos azalaki opération aza na temps ya repos voilà explication pour na faila explication na kopeso ya mwana asalaki babiloko na ye déjà bien avant asalaki bien avant mais obika biloko yango osali avant le temps ya koluka mwa bamoyen ntango wazwi bamoyen apris à lancer mais biso toza ensemble mais lokola ye aza na temps ya repos bon bachanteuse oyo omoni bazali awa baza bachanteuse oyo baza koyemba mpe na ye lokola ye azali na repos opération ebika opération ndenge ezalaka epesa mwa repos ebele ba 3 mois ntango mosusu ba 4 mois alors yango wana ye aye na biso te atikali bon toyebi te on sait jamais makambo ya mystique ntango mosusu mpe asali masolole mosusu biso toyebi te mais pour l'instant voilà toyebi kaka ke toza ensemble. Et puis, après, c'est pour ça que nous avons en 2006. Si le haut n'est pas fort, il sera l'eau de sa avantage pour l'année. Il y a un pour une main aussi. Merci. Kofula, la chanteuse, les gens ont une question au Foulaté. Ils ont une question de formation aux autres, ainsi qu'aux autres travailler. Oyo, étoile n'est pas pesandé à Babimaka. Auto Tanguana, ce qui va limiter, c'est que l'étoile n'a pas mot, n'a pas cité. On connaît un peu ça va au Bimana, ata bazarangate, ata bazar côté Moussousou, mais tant que l'étoile n'a pas ça, et au Bima. Bon. Une idéologie, on a idéologie wana eza idéologie ngai nazalaki komona à l'époque nazalaki komona tabule persona azoyemba na bafille na bayondo système nazalaki komona asepelaka na idéologie yango mais ntango nake mikili naye komona groupe moko babengaka Boniem bayembaka garçon moko na 3 filles nabia bula mo pene yango wana nde nakoloba nazwi bulu wana ya koyemba na ba 3 filles na chorale ezali à partir ya groupe moko Boniem bon voilà na ndenge mpe idéologie ekotaki mpe lelo epesi bamplaire nango groupe ebele mpe bakomi na bafille bazoyemba na bango non miziki lelo tozosala su bacd te lelo bacd eza te ekomi kaka baréseaux sociaux alors soki parce que omoni congolais ni tozawa mutu na mutu aza na artiste na ye eloko mabe ya mwana eza te ndenge ya kala basede soki ebimi omona okoti na édition ozokuta baci basede ya bato nyonso to babibisi mais lelo soki oza besoin ya grand-père il faut okota na réseaux sociaux il faut oluka grand-père soki oluki nonga te ndenge nini okoyeba nde mpe banouvelle na nga te bato oyo ta mosusu oyo soit baza na top ezali parce que bato baza kotala bango bazotala bango parce que problème ya musique ya lelo mpo na ngai bon mpo na ngai mpasi ka yango wana mpasi pene ezaka kote wana sinon
regret eza te tozobunda kaka na ndenge nango po ti lelo tozosalaka musique toliaka na musique toliaka nango donc eza nango normal lokwa lelo boye sikoyo nyonso banouvelle ya grand père kota sikoyo na boziro officiel so koti na boziro officiel okomona masolo na grand père nyonso parce que na boziana eza piraté eza piraté donc so koti kuna moyo mona masolo eza te il faut na boziro officiel eza na heure oyo bakatelaki biso baconférence na biso bomoni déjà nde totio na baaffiche 16h tokobanda 21h tokati tozolandaka mibeko akobeta me na banorme ndenge ezosenga na mboka donc c'est ça baoyo bakozaki question mpona que mosusu bakoki koinvite boziboziana na baprovince na bafani na ye aza wana tozotala ndenge tokobongisa kaka aza ayaki mpona baproduction ayaki kovanda te ayaki nde kobeta donc akobeta mpe kaka ndenge bafani wana bakolinga abeta akobeta donc c'est ça merci kaka toujours na confiance oyo bopesaka biso oyo bopesaka shusha mpe oyo mpe bokopesa papa bozibozana aza déjà na mboka donc aza wana boyamba ye bolakisa ke angola toyambaka bato malamu masolo ya koloba mingimingi eza te tokoloba kaka tout d'abord baremerciement na bapanzisango nyonso baza na biso awa merci et puis nakoyebisa baoyo bakolanda biso na télévision, na WhatsApp, Facebook, YouTube. Tu vois, les 8 événements sur Awa, la Katialanda, événement Moko les 8. Et pas junior. Avec Yémé, Choucha, Lumière. Tel na Mopanja, Lana Kadima. La fin d'ici, idéologie, n'a pas la main, surtout Oyo, Bazanzinga Zinga, Bazakaria, Fumutoto, Kolo Boul. Nous avons Chili Chara, Bamatiris, Baza Ebele, Clavette, Baza Ebele, Baramaï, Ebele, Baza. Tu peux si bien voir que les 8 Bozanga Tebo, Masolo, et Gozala Carré, et puis vous séparez la façon dont vous avez séparé la vie. Correct. Homme d'affaires, boa tarde. Boa tarde, David Humbe, vitesse. Bonne santé, mon frère. Tant qu'on y a la vitesse, je me rappelle, docteur Ouana Zarana à Londres, comment on est Zarana? On est à Londres, en Afrique du Sud. Maître Barnabé. Maître Barnabé. Voilà, tant que Bandara Makamango, on a que vitesse et l'élo, ça confirme. Je te confirme que jusque-là, Narata Angola, chaîne oiseau battre par rapport à l'actualité, ça idéologie TV, photo du Maro, tant au niveau TV, voilà, Nandimi Nangaï quoi. Nandima, faut Ndima battu tant on peut comité là. Mambolobagi, ngala non di kalaming te do banango makambo lingara na to fani penana non di to banigo pesa ba 1. Kalaming te bozelo ka barbecue. Voilà. Non di déroulement ya conférence de presse et les nini. Frère Bozi aza mutakoloba mingi te. Na yora ku mutu mo azotonga eke il fallait pas azala musicien pour na ba critères ya ba musicien mingi te. Ba heureusement à côté moi c'était mai ba nini et puis moi voix organisation ezala bien makasi. Ndenge déjà de part nango ezaleli eroleka kitoko makasi. En tout cas, tous en collaboration à 3 personnes, Ngai, Choucha Lumière na Kadi Kadima, tous amis ça to sali force wana et puis bomoni de konabiso bravo azoya kapo bravo à travers na Choucha. Alors ndenge mo penga pe ba réalisateur na nga baza et puis tous abisonné surtout ba journaliste. Te azan kati wana teto. Te baba ngate marambo ça nango bien
organisation bien journaliste très considéré par rapport à l'émission na papa Bozi to fini mututin voilà biso to fina mututin mais to fina nyoso tutin et to fina nyoso te mais ndambu to fina mais eza musique eza musique bandeko ba na biso ba o ayebi ke à ça l'émission qui to côté o ayebi ke aga expert Tomsou na mutakala en tout cas wana il faut ça la musala no makamusu mais makambo o etali émission botikela ba David botikela bandeko bazana ponctualité à maloba peut-être programme pour la activité à Vebosi le 8 to bandi le 8 na junior na joie mort biso to benga ngo junior à Morim en tout cas bandeko boye belé bandeko ba journaliste to sengi bino bo s'intégrer bo se mobiliser pour na la publicité marketing et loko za makasi to bengi ba appui ya ba ran stress ordre mondial to bengi appui ya Alvej la Pulga to bengi appui ya Amis si simple bord ya bandeko na biso ba organ tout ça pour na marquer Elvino wata to bengi appui na vraiment non te en tout cas il faut natena qui compte na ngote ngam natena compte na ngote non ça fort mais natena compte na ngote ba comme trop na ba polémique to linga makambo za ba polémique te ba kota ba polémique o eza mamba biso ba to za na ba problème na ba tuté on s'en comprend donc moniter même à l'outil la pas à terre pour avoir problème problématique bah ça va te belé mais belé ça voilà le 22 toza na piscine ya Genesia le 22 toza na piscine ya Genesia le 8 na le 22 donc après on a desco to kota lunda to ke lunda to suksande na to lunda pa lunda cabine après cabine ndé to kende Louf. Amen me bata. Bota David mobile kitoko mbala mwindo tara yo. Maman bonne santé. Santé ça va bien ngolu nzamba zo batela. Déroulement ya conférence de presse et les guinéens. Vraiment déroulement l'équipe va très bien tara to qui kokuta na grand prêtre ndé somo to bien ak grand prêtre grand-père Bozi ana c'est-à-dire et là on se bosse na ba grand izalaka grand puisqu'il est tellement grand il y a peut-être donc Monique n'a pas réponse et qui vraiment avec sagesse malgré les qui peine la question monsieur qui un peu la question monsieur qui n'est pas on a les un peu mais tellement zaka grand aïe ben dernier à répondre à la question nyoso nandenga mabete qui grand ozo bengela yewana ya kombo to ya makambo ya minito na musique te siko eza grand azala grand depuis 1969 à banda musique si lelo peut-être au moins dans lelo to ba innocent ba bimi bina filé babimi mais bazaka grand le quoi a été puisque au rôle balangate autour bando comparer batna banyoka longo non il a été grand à zoatan na époque toi tu ne me diras pas que époque yaka tant to yeba ke bazai ko bani wenge tant yaka na moto et comme à époque a wenge et puis na mamba bakar et na mamba bilamba yango lelo landati ba génération landiti ezaka likamba génération to na tanga wendo o déjà mta sali un fois mta sali na c'est à moi oyo o etika déjà gravé na mitu ya bato kufa te o balangate ke basama ngona bakufa non il est toujours là pour moi le leçon dans autres par exemple ba o que déjà kala na omona sama ngona o ka voix wana ezalanga toujours donc comme moi etika la immortel a zappé toujours grand temps to bando classer jamais to classer na ba mission ba bimalelo donc na sens on est to ba ki ba papa wendo azaka na temps na époque na azaki bon azaki pende mo pété na bango bango pétant ba yeba nyoka longo ba grand-père Bozi na moment là ba fali père ya mutu et dépendant la œuvre mutu pe le loko zatam susu au sali succès peut-être penser na autres travail peut-être pas David na sima David na yebani mais na za na œuvre moroté o eza concret o ekoti kala libela mais net ba grand-père Bozi na soto bito bando tala na carrière na peut-être o ya sali ba o ba bimalelo ba sali on onté peut-être musu ba o sala ngo pété de pour dire qu'il est grand il restera grand. Le bani on rôle ba pour na vieux Bozi. En trois vraiment vieux Bozi na sepeli comme on li sous puisque et belé à génération non baza sousté belé ba kufi baza na tia mabelé mais comme on zo continuer toujours musique c'est-à-dire les ezaki kat na autres continuer tout ko sepeli ça ba génération en génération biso ba o to ebi na so tang wala yo mo David o to yembango
bayanke bayibili papa wara donc wana baton wana donc nayebi te nayebi que le 8 ozong c'est la biso yango na junior donc boyaka ebele to fêter longo na 50 ans ya carrière c'était pas peu pour la âge dans David Yomona aussi 50 ans wana te pour voir comment il est grand. Il est vraiment grand. Vraiment bambote ebele na yomoko honorer mon passeport rouge. Talara yon zeta Moïse Escozali en France, bah très gros bisous à toi. Nabo sanité mère d'Eps Trocadéro plus 44 ezaka moko ezarande yo mère d'Eps Trocadéro. Donc nabo sanité Simon Massamba na France Escozali nabo sanité binote bambote belé bisous bye. Bisous bye abaranga motomobali Social Lumière productrice ya Père Bozi Boziana. D'abord mon appel que oui, yem to azala ki di bosso na à l'honneur. Na minute conférence Cécile to lukato baba secret Shusha a commenté na niveau ya robengisa papa Bozi Boziana Shusha eza kosa leka to eza non ndenge nini benda esenga ko kosa muto aza mukolo makasi boy biso ba jeune to ko beta na biso David talaka ndenge ezala o mukolo lokola ye ya yanga na ko kosa muto ko Bozi Boziana eza nini to boyi lobi doloba papa wana na rataka ye nga Shusha na niveau te na bena ko sala batu nyonso na moni ke basala na bime kongo bomona na kenda ki nyonso na Josa nyoka longo ya Josa ya kate pona nini ana ba compte à rendre na Alex Fumus abi Shusha so ya Josa ya mboko production yo simba te po ye fa futa na ba production o ya zarango yango moni ke na lobi na monsieur ye mo soki ezaki ke na ko sanga lo ba Shusha ko singa na conférence to banda ko solola na Bozi Boziana lelo te Shusha na yamboka papa na ye pona zaki non na makoki te donc quand na lobaki soki bo moninga likolo mona likolo soki ba boti ba na se donc ba sali ke na maloba na ngai envers bango ba kotiselinga Bozi Boziana pona sala o eza musala nanga donc c'est ça. Je banda ki ngolo kwa ba vantir o banda ki ngo na ba mingi na ba musicien awa o komi on koma siko international ozo sala ngo kaka po o sala yango to olingi penda o kota na vision na etake productrice na osola mina zonga sima David Wembe na linga classe makaso ebi na linga vision na ngai ezaka déterminer nga tala liboso nga tala représenter nga tala futur ce que ezaki pona ba sentiment na ba plein na ba succès ona na mboko mais na sina tika na nga posi na yebana na nga to lukato yebana osalama osi na yebana ela mutu mususu ayo kaka Shusha amona te so ba se Shusha ngoyo wana andi matin na ba production mususu ezaka ba telemisinga balobi na sala événement mwana na muke mutasala loko ba lo ba mwana na muke c'est-à-dire ni vision ezali na ngakupona ngana ko zongi ya sous classe po ekende di susu liboso soki penya ba producteur a makasi badabi Shusha na ba vision zango tangena ngo sous classe longtemps Shusha ba inconvénients ate par rapport ya papa Bozi Boziana par rapport à musique na ye otenaki penda quantité le monsieur ko simba pete pove comme si na actualité ya musique ya mikolo vaza la rasute et Shusha santaki ndenge nini po azwaka papa Bozi Boziana omoni tant mutasengi Bozi Boziana asengi aya obeta to mekape ko tuna bato aya mboka ya concert mususu aya kabeta ke simba te bo tuni pe bo ki réponse à lobi bambule le kaki mais dans la bato oyo banda Bozi aye téléphone na ngai e komi ko sonner air nyos na comprendre kaza mutu totala kilelo te ezana ba vie mususu ba papa mususu na kolo bandeni Jean Laurent surtout ba conduire sa arobina nzembo ya héritier wata en coulisses mais na miso batu pa bina rumba MC faisaka ba Bozi faisaka ba niveau na concert moko le premier mai ba senga kinga rumba congolaise ba lobi tozana posa ya ba rumba congolaise affiche za la bomona ngo le premier mai et après na ba chungu quand on parle de chungu ba kolomboka filo beta ba senga no rumba congolaise c'est-à-dire quoi ba sengi ba nzembo ya kala batangeli nga franco batangeli nga madilu batangeli nga ba kombo ya ba musicien oye koleka le premier mai yango moni to tie Bozi Boziana le 8 mai pour
soki akomaki na mboka ye moto anga beta de premier main lokola akomaki na mboka te na banda koyeba ese akoya to akoya te mikanda tobanda tokota banda kala mais tellement Dieu est bon asali ke mikanda ye makambo mosusu soki c'est que visiter si tobatisela oka na mboka awa ekende yango bien parce que on a travaillé na bango baza bakondi donc bakondi baza nsima na nga donc pesa programme na baactivité na bino ekoleka ndenge nini baactivité na nga eza kaka programme na nga eza le 8 toza wana conférence de presse bomo ndenge eleki kitoko le 8 toza wana tokobanda 14h programme ndenge ezokende boziana ndenge ezaka mboka aye eza mpe na bakolo mboka baza bakobeta baleve le rideau parce que bamusicien na bino bolingaka mpo eza bato mosusu oya aza mposa yoka po boziana babetaki kofi te boziana babeta madilu te abetaki bozi banzembo ne banda 50 ans ya carrière na ye bon yango totelaki bana mboka bazali lokola ya Janeli Mbemba Junior Fila bango nde bakokotisa biso peut-être na ba musique mosusu bato balingaka avant bozi akena biso na kibozi na ye donc c'est ça programme ezana tokobandaka na Junior Amoremo mais bato bazobenga marakane ebengaki nga bato apeta yango babengi kabinda mpenza ebengi yango wana wa programme bozwa yango wana mpenza c'est ça bozwa mpenza bambote na bato yayo bambote na ngai na ba oyo balinga Chalimère balobi ntango nzambe azomatisa yo des avantages ezomikita nga mpenza nazalaka na komikita sans rancune na rancune te non naluka problème te au contraire nde bato balukaka problème nanga nga non naluka te nazalaka na temps te David naza la seule journaliste so moto osala eloko apibiyaka biloko ya baninga akumisaka moninga même ata photo kangi omona na sepeli nakomi kitoko me nga bakumisaka te moninga yanga journaliste akoka moninga yanga moko te papa nanga aza na ekinga na clé merci beaucoup mon papa moi popi mwana na ya moi popi ale na lele fort kinga na clé merci na confiance o bozo pesanga Adolphe Mute bachila mwina Laurent Sokoko merci na bino na o bozo sala toujours pembeni ya Choucha Lumière donc c'est ça opesaka confiance makambo eza ya ba mikolo tout na kena makambo mikolo ba comprendre kibo mikolo awa papa popi hein yo be kota makambo ka ndenge zalaka kaza Pro Mayala donc coordonnateur pendant na kati ya mboka oyo po na ministre o Kofi Matuka Mankoi azana niveau Brésil wana venanga hein Kofi azana niveau Brésil mais moutazo coordonné ngo na minute o eza Mayala mabeka kapo Mayala azwaki micro Kofi akena micro te Kofi ati akena téléphone Mayala loka micro ekende kuna pesa la bien